Biso to marché pacifiquement. Les aventuriers, les insectes. Oh babaki bakobeta batu. Mi balé babata mi na biswana. Babeta mi endire bambua. Babi, au moins l'inet na yo. Bino tout na coiffer bino. Tati de obetami, mais obiki pour la mbila baaki. Bino tout na coiffer bino. Moi l'inet no. Babi balukuna munoko. L'inet yango. Téléphone yango. Au moins yango. Boya, obia ku. Boya vraiment pour l'intérêt à Congo, la patrie ou jamais. Alors, énergumène, aventurier, na bato lukuta oyo baliaki mbongo ya Kalef, bakanelaki batu, bakanesaki matonge ezali beka mwenga. Basala Kerer, Baponi côté à côté Kamboka. Lelo eza mukolo esengo, ezali esengo ya joie, donc il y a enterrement, il y a anti-valeur, ezali mukolo ya renouveau politique na Congo. Naki ba vidéo no msusu mukolo RB élection 2011, on va qui était Ndambe ala qui saki était Papa Tshisekedi aza saint, yende mutu ba poni vraiment que na 2011 on va boni lelo comme ndoki. Na lobaki Tata Tshisekedi ako gagné à cause de l'élection. Yangona et loko eza na tanga nango pe na ngonga nango. Lelo motokoko za la Monsanto sembo. Lobi zabola ya kosio likolo intérêt likolo libumu au sacrifier makila. Lelo ezali vraiment tuza ko pekisa bandeko ya Elwana ba négocier na Hippolyte Kanambrete ba sala dialogue te ba kunda lisolo wana pour tout avancer pour la libération du Congo. C'est que peuple congolais balingi dialogue tena gouvernement en place. Mouvement ya gouvernement ya Kabila Kabange Hippolyte Kaname. Élection ya 2006 et loko moko esalemaka te. Élection ya 2011 donc bakunda kabisa ndeko kunda Kongola kufina kobomba. Ya chichi ba bêtise eleki. Donc abandi bandakala natanga Lumumba, Kasavubu, ba Mobutu, ba Kabila le père, batu wana nyonso beti bango pour l'intérêt atikala ye moko mukolo pour acha mwana ye. Totali kombo côté ya ba président 2000 bala mvuluzi oyo bazali ba 5e. Alors ça lingi changement na Congo. Botika Kabila kende. Le 19, le 20, le 21 bana kin babundaki pour la loi à constitution on va rien changer. Et ça là qui na dialogue té parce que ceux qui balandaki va dialogue na si constitution na balinga va changer au gars. Mboka ezalaka na comme ezalaka na prité. Mboka basomba tekaka yango te. Mboka na biso lelo za kokende. Ba Rwanda baza koseka. Omani ndenga Tshisekedi alinga bubisa chimsa akuya ya mutabandako ni ata. Ndenga zawana biso ndenga tozana biso to boy na biso dialogue. Tala bata dialogue ba yawa omoni makambo yango bato ebele boyo yoye o ngana boy dialogue ona meka alinga kufa. C'est un voleur, Tshisekedi Moyibi, tu as quoi espérer le Moyibi Tshisekedi. Moyibi, ça me fait rire, Moyibi, on y a vu son mot, Moyibi, voleur Tshisekedi Wabulumba.
mais eloko ya liboso ya kosengela biso lokwa tozali awa bolakisi ya solo bolingo ya kongo ya solo namoni bolala na kongo na motema ya solo namoni bolingo na kongo na motema ya solo namoni botambo na kongo na motema en tout cas bravo na bino nyonso oyo boboyi dialogue bravo na bino nyonso oyo bomonaki babibao nyonso na intimidation oyo ya part ya kala Tshisekedi nabanabili biso tozali na te soki mpona kongo nzelo koyo bimoni biso eloko tozali kovivre na kongo ezali eloko ya pasi mingi ozali komona congolais azali kobaka alingaka congolais mais azali kondeka lokolenga dolongo congolais te mais eloko ya liboso ya kosengela biso lokwa tozali awa bolakisi ya solo bolingo ya kongo ya solo namoni bolalaka na kongo na motema ya solo namoni bolambolaka na kongo na motema ya solo namoni botambola na kongo na motema en tout cas bravo na bino nyonso oyo boboyi dialogue bravo na bino nyonso oyo bomonaki babibao nyonso na intimidation oyo ya part ya kala Tshisekedi nabanabili biso tozali na te soki mpona kongo nzelo koyo binyonimba nayebisi yo devant peuple congolais ozali zero bino bato ya UDPS bomoni boza pemba liboso ya peuple congolais bozali zero bino bato bazali bakompagnie occupation bomoni bazali bapemba liboso ya peuple congolais bozali zero kasi na kotuna bino lisu bato ya UDPS bolobaki biso na slogan na bino bokondama étoile état de droit na congo est ce que état de droit congo bolingi bondama yango oyo ke bato balobi bakokende na dialogue te bokomi komelanse bango na bavideo tomoni ya solo soki bozwaka pouvoir na mboka oyo elingaka ezande likambo mosusu parce que bozalaki na baagenda caché na bino yango biso bana ya congo tozali confondi baluba batetela banyanga bayaka bato nyonso bikolo nyonso ya congo tozali awa mpona koloba non na occupation ya congo tozali awa mpona koloba non na international tozali mpona koloba non na famille ya Tshisekedi oyo balingi bazwibisa na otage tozali mpona koloba non na bato nyonso oyo bazali koakompagne occupation bandeko ba bolingo tokufi 12 millions de morts oyo bazali koyoka 12 millions de morts eleki meme population ya Congo Brazzaville oyo bazali koyoka 12 millions de morts eleki meme population ya Angola oyo bazali koyoka 12 millions de morts eleki meme population ya Burundi oyo bazali koyoka 12 millions de morts eleki meme population ya Centrafrique ala bandeko na ngai tokufi ebele soki tozali awa bomoni makambo ya charlie ya maluku esika nini bana ya Congo nyonso bisika bazalaki batelemi mpona kodenonse charlie ya maluku bomoni baokipa bandoki oyo basalaka messe noire mikolo nyonso na Congo esika wapi bamemeli biso distraction ya dialogue mana distraction ya dialogue bana oyo ya mayele bana oyo batambola na Congo na motema bana oyo balala na Congo na motema bana oyo baliaka na Congo mikolo nyonso bana oyo basukola na Congo mikolo nyonso balobi na dialogue wana ezali ya biso te parce que dialogue wana ezali kodemande Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila oyo ayaki na mboka na biso na bote ya mbula azalaka te na $5 na poche na ye te lelo mwana mobali oyo akomi na 15 millions de dollars akomi kokorrompre biso kaka na mbongo na biso yango tozali koloba na bato oyo bazali netre na likambo ya Congo ezali netre te oyo oza pour oyo oza contre biso tozali contre dialogue tozali contre occupation mboka na biso tozali contre soutien ya communauté internationale tozali contre badikaka biso na 21e siècle nini ya kokumba mboka na biso na Congo tozala baintellectuel ezaka famille Tshisekedi te nde efakamba Congo ezaka Hippolyte Kanambe te efakanga Congo tozala bakongolais ebele batangi tozala bakongolais ebele baza déterminé yango tolobi
armée moko te na mokili oyo leka peuple mutu aleki armée yango na bapeuple congolais batelemi mpona koloba no na dialogue bapeuple batelemi mpona koloba no na comité international bapeuple na balobi no na gismail Hippolyte Kanambe yango tolobi no na occupation tozala liboke moko tozala toujours na équipe ya esprit bayela biso disaka tribalisme te soki atrisle tribalisme ndeko na ngai soki ozala ngo na mutu tambola otoya bandeko nyonso bazali awa tozali baregion différent tozali baville différent tozali balokalité différent tolobaka miloko nyonso différent yango tozali kosenga na bana ya kongo ebele tobalani awa tobalani bikolo moko te soki Félix Tshisekedi abali rwandaise nga na bana rwandaise te soki Tshisekedi abata na rwandaise bakabani na rwanda wana etali ye génération na biso tolobi mpona kongo tokovanda ye te mpona kongo tokotelema bisika nyonso bozali kosala bamese noro bino mpona kongo mpo toyebisa bino tokondimaka bino ata mokolo moko te tokondima mutu oyo akoya mpona korassemble peuple congolais tokondima mutu oyo akoya mpona alobake bapeuple congolais base retrouve Tshisekedi abandi kotrahir biso lelo te Tshisekedi abandi kotrahir biso bandakala sokazala besoin de konzi alingaka besoin de konzi mais nous on se demande le but à penser ma konzi aleki na télévision avec discours yamona kongo balimbaka wana na bakangalo deja yango wana oyo mobutu abotoka esi de konzi bazali d'élection 2011 biso nyonso tosepulmonaki awa na pete tobenga bandeko na biso tobenga bamama na biso tobenga balaye na biso tobenga bakoko na biso tobenga kare Tshisekedi wa mulumba par esalami tosalaki yango mpona koyesa comité international soki bolingi toke na bava ya baélection soki ezali libre et crédible tokokende yango wana toakompanyaki Etienne Tshisekedi lelo atrahi peuple congolais ye lelo aye kova na mboka nazali kosomba lisusu na bana ya Belgique bana ya Bruxelles mpona ngai wana yasuye na ngai soki bosengele biso ata sitingi liboso ya ndako ya Tshisekedi ata mpona ngai moko nakoya mpona kotelemela ye mpona koyebisa ye keno mabe osala biso na kongo tolembi bakongole baza mposa ya korespire bakongole baza mposa ya kose retrouve bakongole baza mposa ya kozonga mboka na bango bakongole baza besoin ya misala bakongole baza besoin ya kende classe bakongole baza besoin ya kende hopital yango eza ya kongo na mboka na biso bandeko ezali mpasi mingi komona parti oyo balobi parti ya monene lelo echange kazaka balongoli bato nyonso pembeni na bango lelo bachange kazaka lelo mpo bakompanie occupation ya Hippolyte Kanambe voilà raison na biso oyo etumbi biso ngai na bino tozala esika oyo nazali kobengana lisusu na bino bato ya dialogue oyo bobomani kwengeso ya Bruxelles tozali bana na bino te tozali mpe basi na bino te tozali mpe bakoka te toza mpe mibali lokola bino toyebi esika tosubaka soki toza mibali ya tembe biso tokotya defi totya defi contre bino te naye tokotya defi contre mutu nyonso oyo azali komema agression na mboka na biso totya defi na mutu nyonso oyo alingi kontene occupation totya defi na mutu nyonso oyo akoteka mboka na biso totya defi na mutu nyonso oyo bazali kosala bankinazio na mboka na biso totya na defi na mutu nyonso oyo bazali kopouye mboka na biso voilà yango na biso tolobi na dialogue tokokende te nana balebina mwa moke ntango baafghan bazali koya bakomei kosinye baaccord na bango diaboli na kati ya baaccord basinyaki bazalaki 5 personnes na 5 personnes wana 3 congolais oyo solonga bata papa bangosi basi baelimina bango ndenge toza mongo ya rubele baza toujours na bomoi toza komona bolole mosu aza toujours na bomoi ndenge sikoyo dialogue wapo bino bolingi tokende na bino lisusu parce que na kati ya kongo tozali komona kaka biso no toza kolela mikolo nyonso bandeko na biso toza mikolo nyonso nazali kosenga na bakongolais oyo ye moko Tshisekedi apelekaki biso alobaki prenez-vous en charge tomisi biso moko na charge yango tozacharge kaka ye moko toyebisi ye biso toboyi dialogue biso toboyi gisma biso toboyi occupation biso toboyi bamengo
na biso etikala mboka na biso yango nde bandeko na ngai toyaka kotongola mingongo na biso ndenge yo moko akaki biso nzoko kobimisa monoko na ye jour moko koratrape kaka yo moko lelo eratrape yo moko parce que alingi amema biso na glissement bapesa Hippolyte chance ya kokende na 3e mandat. Jamais qu'on a le président qui sait que tu m'as voté arrêté ma voteur qui sait que tu as voulu comme président de la République tu m'as consacré puissant c'est pas qui sait que tu étais président de la République c'était le mensonge qui sait que tu as fait habiter Bambon la vision impériale non la même ticket là précis là c'est une satisfaction Bambon impériale on fait mouillé félicité mingi bapapa na biso mpila bolimbisanga mpona kotanga nkombo na ye parce que bazali bapapa oyo basali mingi na kati ya UDPS bazali bato mingi oyo basali na kati ya groupe ya UDPS antuka na félicité na bango ndenge balengwe na silence wana mpona kodenonse mafia oyo ezali kosalama na kati ya famille Tshisekedi kobanda na mama Mar na mwana na ye en tout cas, félicitations à papa na biso wana baza bato na mayele leto sepeli bato bayeme bele sikoyo bakosala bameeting moni bato bakashaka bato baya moke toyebele va plein merci baza babibliothèque bapapa na biso bampila basali mingi mpona mboka wana tolandaka mpe bavideo na ye bino moko oza komona nde toyebele awa tokozwa ebele question na ngai lisusu na kokuna eza bato ebele baye awa sikoyo bino moko ozomona nde bato bayeti UDPS te tozali leleka koloba te ya solo bato baye ebele awa vakansi lelo comme président ya république du Zaïre bien du Congo c'est que azali lisusu président ya UDPS te nakomi président ya bakongolais nyonso yango wana bozali komona ke bakongolais baza na droit c'est Coco okena biso wapi olingosala na biso olobini lelo ezali esengo bilanga lelo ezali show lelo tozozala mpe kaka cercueil tokunda Tshisekedi mpona lelo donc makambo yango esili tookipe so makambo ya UDPS te soki bakokende na bango dialogue bake dialogue na ndenge na bango mais peuple congolais eboyi nango bamakambo ya dialogue biso toboyi yango parce que dialogue wana so babiso na kati ya glissement et puis glissement avant na lisu 3 ans donc 3 ans ya Kabila po tokufa combien yango wana do biso bamama totelemi kotelema biso totelemi toya na biso na intérêt moko ya mbongo na bango oyo bango baolia ya Kabila te mpo kosukela bango mabe mbongo ya makila yango wana donc bandeko bauti bipai na bipai toza na ndeko Véron Mulanga ye mpe aza muluba donc ndeka tozoloba me natikali ye maloba boyoka mpe opinion na ye bandeko babolingo ingeta lelo journal lelo elakisi ke badiaspora bango nyonso baboyi dialogue donc biso toye mokolo na lelo mpo toboyi dialogue toboyi koteka mboka na biso ndenge Tshisekedi atekaki mboka na biso nebandeli ateki mboka na biso lelo tozokende mpo tokóma na suka totikali na 16 mois na 16 mois yo yela biso ke tosolola na monguna oyo azoboma biso oyo aboma Cédric Nanja ata yo moko oyo aboma mwana uti mwana awa komona nani mwana ngo oyo babomaka mwana moko ya muke komona pe Gabi ata yo moko akanisi Gabi te akanisi Gabi te donc lelo toza ebele donc badiaspora nyonso baboyi dialogue donc toboyi na biso dialogue toboyi kodialogue na banguna baza banguna na biso babomi biso mingi basilisi biso tokokoka kodialogue na bango te ingeta tozobanda marche na biso peuple congolais
tous déjà en terrain, vraiment pour l'intérêt à Congo, la patrie ou jamais. Peuple congolais depuis 60, toujours souffrir, les lots peuple a eu conscience, la constitution mingi, la politique, les alliés, la promesse, or, bango bazolia. Peuple a eu conscience, l'yemoko les lots du makambuna na mabok. Diaspora o esali que Congo les lots et zalandenge zawana. Ce qui les lots rwandais bazu procession à Congo wana 100% c'est à cause de nous. Ils sont tous capables d'accepter pe koboya motu. Les lots déjà vieux bola ba uti koboya yawa. Ba depti na ye bokende na leader na mino na Kinshasa à côté ba vota qui est parce que boba que diaspora ça là rien, le même diaspora le lots boyer. Tous continuer marche bientôt. Toro solo là. Hein? Le retour soleil nous assurerons ta grandeur. 30 juin du soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré de l'immortel, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. Peuple congolais, ça pousse à la manifestation, il y a dans ça pousse à la, ça pousse à la. Toujours une minute de silence, c'est peine à 12 millions de morts. Toyokana, Toyokana. Une minute de silence, c'est peine à 12 millions de morts. Oh, le lot, Totelmi Awa, Tozo Bunda, Ponamboka Wana. Mon indéqué, Nabatou va vous accompagner. Bazo, s'il s'appelle le Congolais, Bango va faire d'intérêt de Bango personnel. Awa, Toye Awa, contrepartie à mutualité, et va même le Congo d'abord. Ce qui nous paye Awa, pas Awa, puis pour Chinaye. Awa kwa kusangala bisote balabike bitumba nyonso na mokili ava kosala yango il faut bozala na même état d'esprit. Congolais azosala hypocrisie na kati ya komba oyo tolingi unité basalaka yango na motu nyonso te. Même kutu nzambe na lola ntango azalaki na satana amonaki ke satana azotosala lisu te asalaki nini abwakaki ye na se. Une minute de silence mpo na bandeko na biso oyo bazoboma bango mikolo nyonso na mwana ndeke. 1, 2, 3. Ok, allez, manifestation à Bicho Zobanda. Bela bato ba lelo hein. Lelo za mukulu. OK.
mbote balandia 3w.masolo.com nde kaka ezalaki ifalaki lelo le 28 toya na kati ya Belgique tozali na batu awa tozali kopesa micro na biso tomoni tokutani na komanda eso tokotuna ye impression na ye mpona mokona lelo mbote komanda eso. Ouais, mbote mingi mama la belle donc mbote mingi en tout cas. Mbote papa. Mbote. Bola Christian. Impression na bino ndenge nini mpona mokolo lelo? Donc impression ezaka esengo kaka po toyebisaki bango basaka na peuple te batiaka défi na peuple te preuve yango oyo omoni basalaki erreur baponi kote ya koteka mboka biso toponi kote ya kodefendre mabele yango moni ke peuple oyo azwi conscience lelo à travers bapatriote tout oyo topesi bango mbote bagroupe tout de pression oyo baparticipe na eloko oyo félicitations beaucoup toza fier na bino et tocontinue toujours marche bisika nyonso kozala tokokende soki eza mpona kodefendre mabele. Mais tomonaki bato mosusu babimi balobi ete bandeko mosusu baya na marche te balobi ete boya na marche te bitumbe kobima omoni yango ndenge nini? Bon, biso toana ta osala bango publicité te biso toza wana pona ko conscientiser peuple ezolakisa déjà ke baza ba démocrate te peuple mokonzi aza wana pona ko apprendre l'IDPS la démocratie tozolakisa ke awa eza da démocratie tokoloba mabe peut-être pona bango te obieto menacer bango te mais oyo amonaki aza mobali fallait aya po toza awa bongo cercle yo bolobaki ete bokozwa Tshisekedi bokokunda ezaki signification yango ezaki nini? ezali konaki tonembi Tshisekedi na lokuta na ye lelo toko enterrer yango oyebi eloko nyonso soki bakundi yango babosanaka yango signification ya cercle wana ezalaki eloko moko ezalaki symbolique mpona koyebisa ke toboyi makambo na yo oyo depo banda okosaka peuple toza kobwakisa yango a partir ya basimene ozoya bokoyoka lisusu na minoko na biso makambo ya Tshisekedi te tokomi na makambo mosusu ezalaki nango kokunda ye te nde bamosusu okanisaki me ezalaki nde kokunda politique na ye nyonso te mabe asali na Congo politique na ye toza na pays moko de droit nani akokende oboma Tshisekedi place azali mutu moko akokende oboma ye aza te ezali kolakisa ke symbolique tokokunda yango mpo peuple abosana Tshisekedi mutu soki akufi babosanaka ye yango biso tolingi peuple abosana Tshisekedi mpo aza kocontinue na kosala ke baokipa bafanda na mutu ya mboka na biso. Ok, merci ndeko Christian Bola un mot ya koloba mpona mokolo lelo. Bon, mokolo lelo eza mokolo esengo ezali esengo ya joie donc ya enterrement ya banti valeur ezali mokolo ya renouveau politique na Congo et bandaka mingi pe na diaspora puisque biso tozali net na lumière yango tozali ko faire jaillir yango partout na Congo et un peu partout donc yo moko moni donc cérémonie salami toza ba bantu donc to enterrer banti valeur donc esa journée ya malamu yesengo ya union dans la diversité. Obongona ba oyo bandeko mingi babangaki koya po ipare menace elinga kozala awa okoloba na bango nini ba oyo batikali babangaki koya mokona lelo. Donc c'est-à-dire il faut koyaka au vivre masolo o babangisaki bango ce sont des infiltrés baza bato ya aner biso tangi na campus toyebi biloko ndenge ezalaka botanga na muninga na campus mais azali infiltré aza mutu ya aner ya service à renseignement azoteka bino bongo sa ba plan contre gouvernement contre rectorat contre ba mesure musu ya mboka omona makambo na bino ezobima libanda donc na campus to vivaki yango tozo vivre yango pe na combat donc on a compris donc se distinguer na ba bêtise wana voilà se distinguer na ba bêtise na bango na trahison na traîtrise na bango donc voilà donc biso toza ba combattant résistant bango siko ba poni wana bango bazali ba agent ya aner to démanteler bango force on nzamba pesi biso esali ke ba bimi poisa puisque maman ezarande wana tango sali cop ti lobby il faut défendre muto bo sala ki ne cop voilà donc kwanga na bango ekatani donc ezali to botel bango viande na munoko
Donc bazaki déjà ba promesse à makasi et biso ce que tu boto la bango donc il faut pas réagir. Il faut pas réagir puisque maître na bango ba concepteur ma solo ezali na Congo et puis na ba échelle belende toujours loba donc ti ekiti awa. Tu vas infiltrer. C'est quoi la relation nini oyo bokozana entre bino na bandeko oyo baboyi dialogue pour to moni na kati ya diaspora awa tant nyonso tant des autres réseaux bima bozo zongana des autres bima bozo zongana mais siko des autres oyo bimi mko na lelo relation nini bokozana nango lobby na bandeko oyo ba kena dialogue ezali relation ya ba congolais puisque toza identité mo toza ba congolais sauf que c'est à eux maintenant de venir vers nous. Et puis tu vas étudier au cas par cas. Donc ils ont une relation avec les Congolais. Tous les Congolais, mutu moko a rolongola ngai na Congo te, a rolongola bango na Congo te, mais sauf que ba kei na quand ya ba paya, ya ba occupant. Donc relation grande relation ezali kaka identité na biso ya Congo. Mais mutu na mutu aza ce qu'on a kanae, voilà. Ok, merci Nayo Ndeko Christian Bola. J'espère que tout ça, tout le temps, sur la même live. Merci, Miko. Merci. Oh, na bossa di mutu na oyo ba rappeler ngai balobi ete toyoka ki oza mutu mo peuple mokonzi. Peuple mokonzi, ouais. Toyoka ki que na France kotela ki peuple mokonzi atela ki fils va la poison. Est-ce que makambo po tozoka ngo mingi mais ezama kama lokuta raison pour laquelle l'obina les na radio sans effet à Maman Lumière tu expliquer qui va poser une question na ba reposer qui ango donc fils va là mutu mo atela ke poison azate to za na poto maman oye biango soko ba empoisonné en hôpital. Il y a des services spécialisés oyo contre poison ils à la brigade donc c'est tout un circuit. Médecin na ba brigade wana ya renseignement banini ti ba sala donc ba examen ba ke a uta ki wapi alia ki wapi alala ki wapi etc. Et puis à l'axabiso attestation médicale na ye o elaxi ke ba empoisonné qui est maladie ba empoisonné qui est nini et à guérir comment. Donc fils va là ngam na zwa ki ye et pas ya nyau na ye donc to sala na APDH azam mutu ya peuple mo konzité. Et APDH n'est au Sangisango, il y a un peuple qui continue à Ninga à Belgique. Donc on a mutué qui naïe, donc Azaï muta peuple mo consité, mutu moko empoisonné été. Et le lieu to le baquet to fundaïe, Azana dossier na police na France, il faut l'accabilo quoi na. Puisque à cause de biso makamuke, to violer moi simoko bisoso banani na Belgique. Donc makambe belé lokuta. Et le lieu je vous apprends, Azaï na kata IDPS. Donc, qui va faire terre avant de faire la IDPS. IDPS, famille d'abord. Voilà. Ok, merci vraiment pour nous connaître l'autre. Mbarasima, pour la minga goloba. Ok, suite, toujours landa bandeko, to komi ko tambola pour la marche. Namona oka la TV. Na c'est pas comment on aller là. Et l'on c'est mbote balandi ya 3W ndenge na loba kaka tozali ko continuer mokona lelo tozali le 28 août 2015 o ezalaki vraiment mokolo moko ya munene awa na kati na Belgique po mingi bakanelaki batu pesaki ma batu kanda kwa pesaki mabe ke no esengelaki na mutu nyonso ayaka mokona lelo na kokuta la moko na kuta na bango vraiment na kopesa micro nakutani na mama biso o to bengi mama Kalanga oyo akoma kosambela mwana Zaïri na tango kala de l'Éternel. Oui, la bouche autorisée de l'Éternel. Maman Kalanga mkona lelo na marche lelo yango tozali kotuna impression na yepona mkona lelo mama mbote mingi bana nanga nzamba pambola bino nde bosopeni bokiti na terrain lelo ezali mokolo monene mokolo toza kosukisa zabolo tozo sukisa bo banyokole biso bokipa bapaya na bakolabo nyonso po lobi tokanisaka ete toza na ba leader o bako défendre peuple nzokande bongo te mama tozaki na ba leader oyo objectif na bango ezalaki baboma biso pe tosokufi ebele tokufi mingi pendant 34 ans biso tolobaki na moto abeleli alobi tout pour le peuple nzoka ezalaki tout pour le peuple te tout pona ye na libota na ye libumu na ye na bana ne bakoko ne yango na peuple to souffrir mingi bana na biso bakufi mibali na biso bakufi biso ba mama bako violer yango na lelo mama to yeko sukisa likambo yo
ndenge nzambe na bino alobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On ne peut pas combattre l'ennemi si on ne le connaît pas. Mais lelo balakisi biso moloki IDPS Tshisekedi yango na mama to yaki lelo to silisa likambo nena okipo babengi kanambe makambo na bango suka système na bango suka nzambe alobi o bokangi na se nga nzambe pe na likolo na signé yango na kombo ya peuple congolais nyonso mama oya ko souffrir biso tolobi avec Dieu lokola na bina biso to telema lelo to sukisi makambo. Cela veut dire histoire ya système abaloki lelo abuo pia. Merci maman. Daza sosi na mutuna mususu na yoki na ndenge na uti kolanda yo po photo tuna mituna na oyo zali ko bimisa to kozamo ba mituna mususu na kati uti koloba IDPS to si sakindoki na ye mais soki na ndaki ba video no mususu mikolo RB élection 2011 oloba ki ete nzambe ala kisaki ete papa Tshisekedi aza saint yende mutu ba poni vraiment que na 2011 oloba boni lelo akomi ndoki nalobaki tata Tshisekedi ako gagné akozwa élection yango wana eloko neloko eza na ntango nango mpe na ngonga nango lelo moto kokozala mosanto sembo lobi zabola ya kosio likolo intérêt likolo libumu o sacrifier makila yango wana mama zabola aza malin lelo akolobelo telemi mwanya eza lokwa basala nzambe lelo baloki bakomi ebele mais na kala ebele bazaki na bosembo liboso na nzambe mais lelo mama soki moto lelo azwi a signé pour sacrifier makila ya peuple akomi zabolo donc na minute wana mama boko wanga na ye surtout zabolo nzamba bimisi polele po soki totali lelo mama ba prière to kosala nzambe moto abimisi tata na biso Tshisekedi polele na libota na ye yango wana mama soki lelo to telemi parce que to connaître vérité franchir biso yango wana mama je pense que lobby tango okakinga na lobaki bongo peut-être bozabolo pe ndenge nzambe alobi mon peuple est détruit par l'ignorance parce que nzambe ndebi kati ya moto pe libanda moto mais na likala ye tata la kisaki biso vraiment kazali sembo ala kisaki biso nzoka zalaki impressionniste mensongère ala kisaki biso kalingi peuple to pesi confiance mais le maître de temps et de circonstances alobi lokuta et kokende vitesse mais vérité ko ya malembe lelo to découvrir vérité yango na vérité franchi biso to telemi to kunda baloki boyo bazo nyokola bo balingi ko signer lisusu misère ya peuple et continuer je pense que maman likamosu sa kolobéalité lobby ce qui n'a loba qui s'entache peut-être l'ignorance mais aujourd'hui vous connaîtrez la vérité vous affranchira vérité bimi yangwana maman que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci. Lelo tozo kenda wa kokunda. Omoni déjà corps essayé tozo kene kwantere ango. Que le Seigneur vous bénisse maman. Ok, merci beaucoup maman. Kala c'est fait vraiment mkona ndenge répondre na mkolango. Tozo continuer na mkona le 28 août 2015. To kutani na ndekola biso aza combattant munene Babin Masombo to kutuna e mutuna pona mkona lelo impression na ezali boni. D'abord bolimbisi na kobana na mbote. Merci beaucoup maman. Lelo ezali vraiment tuza ko pekisa bandeko ya Elwana ba négocier na Hippolyte Kanambe te ba sala dialogue te ba kunda lisolo wana pour tout avancer tout kende pour la libération du Congo. Yango moni mokili et se mobiliser ndenge to sengaki kimia ekozala muto akobeta moninga azate donc yango wana bomoni ke tozali présence na biso nyonso ezali awa na bino ba journaliste na biso ba tuto marché ezali po na Congo yango wana toye koyebisa bandeko ya ele wana mususu ba enterrer di solo wana ezoko sala soni na monde entier mboka eza occupé kaka bino bana mboka bolingi bosangana na bato oboyo banda kofinga lobby oboyo bo ridiculisaki lobby donc cela veut dire bazali na bango banda kala ba collabo bino moko bomoni ba cérémonie ndenge na ndenge salami to na commentaire ko sala te mais toujours préféré bazonga na raison de oyo congolais asengi bandeko nyonso to sangana ensemble poto bengana munguna na politique Kanambe. Merci Ingrid. OK, merci beaucoup.
bino moko moni bandeko balandi ya www.masolo-ya-sika lelo mezalaki jour moko o bandeko nyonso bisika nyonso bauti bakanaki mama ya mokona lelo na nsima na ngai bokomona ndenge bavoiture bambila ndenge vraiment eza bloqué vraiment babloqué yango passage vraiment ezali te kwa mokona lelo vraiment eza bon bato balobaki bakoya baye te bon bamisusu bameki mpe batya makolo me babengani mo misusu bino moko ndenge boye komona ndenge kaka ezali ndenge kaka ezali kokendele bon à suivre tozali kocontinue kotuna kocontinue kotambusa micro na biso à suivre kaka nalobaki lelo toza na manifestation le 28 août 2015 awa na kati ya Bruxelles ndenge tozali kotambusa micro na biso tokutani na colonel Ezaï Sumbu oyo nakopesa ye maloba ayebisa biso ndenge namoneli mokolo na lelo mbote ndeko Ezaï. Merci beaucoup mbote la belle. Bonne santé pardon. Santé malamu mama na biso. Mokolo na lelo moni bonne. Bon, mokolo lelo le 20 ba combattant nyonso tu na ba peuple congolais nyonso tu ba uti ko sangana na kati ya Bruxelles awa pona ko sala manifestation contre anti-dialogue. C'est que peuple congolais balingi dialogue tena gouvernement o en place. Mouvement ya gouvernement ya Kabila Kabange Hippolyte Kaname. C'est que pouvoir au peuple, nous les peuples tolingi dialogue na yote criminel. Gouvernement moko ya génocide ya ba fausse commune obomeli biso Arma Tungulu obomi Chebeya osali ba fausse commune tolingi yote na kati ya Congo pe tolingi ko dialoguer na yote. Merci beaucoup eloko nde tozuki kozala a nde tozoko manifester pona Congo yango wana bongo bandeko mingi oyo balobaki ete bakoya ko bloquer manifestation oyo ba menacer bato awa bonne nouvelle na bango ozana ngo nazana nouvelle na bango ndeko na ngai biso toza ba combattant awa na kati ya Belgique précise na kati ya Bruxelles mutu moko te akoya kosala écalage po ako menacer biso be ako embrouiller biso bino mutu bozo kolukisa biso ba combattant bozo sala ba video na bino ya kobombama boya na Port de Namir boya na kati ya Bruxelles bokuta na biso bozo kuta na D3 na kotanga pe ba kombo na bino ezala yo tati ezala chimsi ezala nani bino tu batu ya wabo keina ngambu wana tozali pona libération tozali pona mboka na biso mabele Congo tozali ba rankini na bino te mais oya zana besoin ya rankini na cause ya ma génocide ya crime oyo sema na kati ya mboka ndeko na ngai tokobeta na masasi tokobeta na makofi réglementaire ingeta na maseki kutezate na sekondi tokobeta oyebi ndaku na ngai très bien kokena de Bruxelles te kokena place te viens chez moi yaka na ndaku na biso tokobeta o très bien ozolanda bien ezali makambo ya mboka toza binemi te me makambo ya mboka zo tokopapana tokopatana très bien ozolanda bien mpona makambo ya mboka ya mabele oyo bazoboma bandeko na biso na kati ya Congo soki olingi tobetana oza na besoin tobetana masasi tokobetana très bien. Merci beaucoup vraiment maman na biso masolo ya sika ezali nde awa olingi ozwa colonel ezali très bien oyoka masolo na ye très bien kota epai na ye na www masolo ya sika okozwa masolo très bien ingeta mama soki question mosu ezali mpona Congo je suis là. Ok bandeko mingi baboyaki lelo koya mpona bato oyo bakoya komenace okoloba na bango nini bao babangaki koya kobatikali na bandako ndeko na biso oyo bozo kobanga mpona koya manifestation ezali ya biso te ezali ya bamama na biso te ezali ya bandeko na biso te ezali mpona mboka na yo République démocratique du Congo boya awa manifestation esalemi kitoko ebandeli ntina suka totiki bamemo ezali mpona makambo ya mboka naza na problème na yo te yo oza na problème na ngai te mais soki olingi ozala na problème na ngai olingi ozala na problème ya bacombattant on est prêt mpona makambo ya mboka armée atiki biso pourquoi biso totika mboka te ndeko na ngai papa tozali toujours informé. Merci beaucoup. Ok merci ndeko Ezaï nayebi te soki ndeko oza na maloba koloba naloba te ndenge eza wana soi-disant batindeli biso bamessage lobby na butu batindeli biso bamessage oyokake non oh non calme soi-disant il y aura pas de marche ozomona et pas soi-disant papi cholenga auti wapi non mais aza courageux balukase kutu njate lokoto babunda mpona MNTN bacourageux bangwana non mais ya uti na Kabila elongi mabele lokola mutu akabulaka kafe na lifelu
Non mais uti wapi zole bomba loka mikata ma Sophie ba uti api bango mama etoko bomba bango so ba mi bali ba yawo na ba second OK so ba za mi bali ba mona na te poa so ba za mi bali baza oh la baganga ki mama ya pamba baganga ki ya pamba merci. OK, merci beaucoup. Mono ki vangi nkele mono ndombe mono ki vangi bombe mono africain kalangeti fuila mukele mono ki vangi nkele mono ndombe mono ki vangi bombe mono africain kalangeti fuila mukele Bakundi ba mebeti bole la mumfinda Bampangiza mebeti bole la mumzanza Kalankangu wiki nyonga kaka Bakundi ba mebeti bole la mumfinda Bampangiza mebeti fui la mumzanza Kalankangu wiki nyonga kaka Afrika izele yekimvwana tozali awa toyo kokutana awa biso nyonso toye mpo na mama Congo toye mpo na Congo na biso donc tolingi dialogue te tolingi élection mascarade te likambo ezali awa ezali soulèvement populaire déjà tosi tobandi moto ya koyela na biso histoire ya dialogue ya élection na Congo jamais tokotika kosikola na élection ya 2006 eloko moko esalemaka te élection ya 2011 donc bakundaka biso nde kokunda kongola kufi na koboma tolingi histoire ya dialogue te dialogue ezali glissement ya pouvoir ya occupation etikala na Congo toboyi yango lelo toye awa kosoutenir bato oyo balobi dialogue eza te biso toza na kana bango bato oyo balobi ke dialogue bakende libanda tosi tokundi bango bakomonanaka lisusu te nga mama lazaiwazi koke amen OK bomoni bino moko asisi déjà tepotala biso nde toye awa peuple congolais ka ndenge topesanaki rendez-vous ke ya chichi babétise eleki donc abandi banda kala natanga Lumumba Kasavubu Bamobutu Bakabila le père bato wana nyonso beti bango mpo na intérêt atikala ye moko mukolo mpo acha mwana ye alors Congo wana lokola eza ya biso nyonso oyo totelemi awa toza bakolo Congo eza ya chichi te mpo lelo lokola akomi ke pembeni akufa aprepare mwana na atia na bana nkasi na ye biso peuple totelemi tolobi non mpo na dialogue mpo na koglisse Kabila troisième glissement mpo Félix akoma premier ministre ya la place wana biso tolingi yango te peuple congolais toza debout tokotika te bitumbo tokende yango ntina suka Kabila fo akende peuple congolais botelema occidentaux fo bazwa biso en valeur Kabila mandat esili atelema akende so Kabila avandi na peuple congolais bakomona neti bino bozala bino mibali te donc tosengi respect ya peuple congolais barespecte peuple congolais soki élection ekozala te soki okende élection akende élection soki mpe okende élection te baoyo bakolongola avant 2016 balongola ye donc tila 2016 tolingi si komona Kabila na tête à Congo te occidentaux va respecter le peuple congolais, un point être non au dialogue, non à troisième glissement, Kabila Kangabiseka Kende Ingeta. OK, merci Nabino Moni, Maman Louise Congo. Mobutu quoi? Nga mama solo loba o makma Mobutu ela ngote ke ngala mta Mobutu. Na la mta Mobutu sa kufa na ye. Mais ka moi vi wala auto zala ki na ona tanga Mobutu. Bazong c'est la biso ataka moi vi wala atanga Mobutu. Yango to lo bala Zairoise Mobutu. Baba salité ala itina tanga Mobutu. Do ya chichinga to kundie wana akunda mana ba salité na ye akena ngo Ingeta. OK, merci beaucoup Maman Congo. OK, toujours continuer à suivre.
bandeko balandi ya www.masolo-yasika.com toza awa na kati ya Belgique lelo toza le 28 août 2015 toye ndenge ezalaki prévu manifestation oyo bandeko na biso baye ko manifester contre le dialogue oyo ezali koleka na kati na Congo tokutana bato mingi mpe topesi bango micro balobi ba impression na bango ya mokona lelo toza lisusu na ndeko na biso mobundeli ya mboka oyo avandi na kati na mboka ya Angleterre ye mpe toza na awa apesa impression na ye mpona mokona lelo mbote ndeko mbote toyebi yo moya présente lisusu te nani mingi bayebi yo bien yo moko se présente Matondo kombo na biso Koko Matone Kimbangu Congo. Ok ndeko Matone impression na mpona mokona lelo omoni yango boni mokona lelo impression na omoni yango boni impression na biso ezali que toye Afrika inayala na bitu bote angalia bantu bakonadi anjala mono kivangi nkele mono ndombe mono kivangi bombe mono africain talangeti fwila mukele o mebeti volela mumfina bakundi bamebeti volela muzanza talankango weti nyonga kaka Babi, au moins l'inette na bino tout na coiffer bino. Tati de obetami, mais obiki pour la mbila baaki. Bino tout na coiffer bino, au moins l'inette no. Babi baluku na munoko. L'inette yango. Téléphone yango. Au moins yango. Oya, o bien coup. Oya bomono. Au moins Tati. Au moins Tati. Au moins continue. Na banda kuna bino boya bundala peuple yo toko luka bino babundisaka peuple te eloko bozobosana bokokufa tata wana sala ba sacrifice alingi sacrifier bino mais eloko bokobosana eza makambo ya bakoko ezali mabele ya bakoko
batiaka tembe na bakoko te ndenge toza kobunda awa sikoyo tozokende nango ntina Congo ndenge tozobunda awa ntina Esprit à Matungulu. Esprit Ok, bandeko ya 3 balandi ya 3w.masoloasika.com to bandaki kaka koya tomoni tomoni bato basusumuki bagangi toyebi te eloko nini elekanaki bato bazalaki batémoin bango oyo tokotuna bango eloko nini juste elekanaki bonjour bonjour maman eloko nini elekanaki nde tomoni de manifestation pendant biso to marché pacifiquement les aventuriers les insectes oyo balobaki bakobeta bato mibale babatami na biso wana babetami endire bambua nayebi te so bozwi baimage na bango te manete na bango bacasquette na bango eza babiki mpo na mbila banoko baza banoko nde moto basauve bango preuve telefone yango oyo masa azwa telefone na ye tika nango omone panzani yango oyo donc bibila moke esui bino aventurier bainsecte mike eyalikambo individuel te bakoloba kotokunda pardon boloba kuna pusa message asuka Ici c'est Bruxelles. Oh là 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 là. Oh, bilo makambo uti koleka awawa. Ezali na mwa parti o ya ba rébellion, ya ba criminel, ya ba assassin. O ba ndimi dialogue na monsieur Kisekedi. Biso tozali sikoyo na kati ya ri. Tozo manifester pona no dialogue. Bango ba uti ko ya 3 personnes ou 4 personnes. Po ba bundisa 1000 personnes o bazali ko manifester pona no dialogue. Bande ko toyeba ni na binote. Tozana ba problème na binote. Mais tozali na problème ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mutu oya bomi Armand Tungulu, oya bomi Chabeya, oya bomi Cédric Nanja, oya azoko sala ba génocide na Congo. Comment Kisekedi akene koloba a dialoguer na ye? Poto kabola ba pouvoir. Yango to lobi peuple congolais ba lobi te non dialogue. Na kati ya Congo non dialogue. Ba uti ko kanga batu oya bazali anti dialogue. Tati Keto, Major Tati, Chimsi, Babi Balukuna, professeur administratif oya biso ba beti bango réglementaire ba botoli bango ba téléphone ba numéro ya Kabila na kati numéro ya Olive Lembe na kati ya ba tu nyoso tu eza na kati bande ko na biso tozana besoin na binote to na besoin ya problème na binote to na besoin ya problème ya mboka na biso République démocratique du Congo soki ozana besoin oluka combattant oluka colonel Ezaï Sumbu koyami balete koyami satute yaka yomoko na adresse nanga benga numéro téléphone tokosilana ye ozali musika oyena Bruxelles po obundisa ba combattant ya Bruxelles on est là okomekate yaka yomoko tokobundisa bambino ingeta nazali na kanda pona mboka na biso ingeta. Merci beaucoup. Les représentants de tous les Congo dans la diaspora. Tozali na mbuta na biso awa ye azali Fumu Norton ye azali porte-parole ya bane Congo awa na diaspora. Mbuta Norton pesa le message oyo biso bane Congo toyena ngo contre mon ensemi. Merci na pesi merci mingi na ba na Congo na pesi merci mingi na ba journaliste na mosala bozali kosala mosala pasi mais tozali na bino tango nyonso pe tozali kobenga makila yiso ezinga bino pe zinga biso nyonso tozali awa toye kosala marche pona toloba no au dialogue tokomi awa pona koyebisa na batu nyonso oyo balobi déjà que bazali kokota na jeu ya glissement banda lelo bayoka eko oyo bayeba déjà que Congo ezali ya ba Congolais
tokufi mingi jamais tokoki kondima lisusu mutu oyo akouta soki pai wapi ozala congolais oyo iza kotata mobulu na kati ya mboka Congo na lelo tozali kopesa siko message na ne Mwanda Nsemi yo ozali mutu oyokaka lingala te parce que na déclaration na yo olobaki lingala oyebi yango te olingi oloba langue ya Molière. Alors je vais te dire ceci, monsieur Né Mwana Nsemi, je crois que tu es en train de faire fausse route parce que si tu veux mesurer les quotients intellectuels de la diaspora, alors tu te trompes. Alors, message Ngetakuvana Muki Congo Mpasivo Wa Bakusa. Voilà. Kadi Mwana Congo Balonganga Muki Bingana Ntete Watufi Ngeta Natavantu Wekutudidi Wekabonson Sudi Wena Yensudi Kakangeye Kaweti Bakusako Fwetizaya déjà vos badika Wunu Kiaki Mboto wa Kanga Noir Tolongoli Yogome Ne Congo Kakwena muntu représentant ya province ya Congo te. Voilà. Wena bundu ya Congo kadina bundu dia kuko. Voilà. Bantu etabaka bena ba Congolais bena bantu ba Congo ba ta province ba Congo. Vondele bantu. Kuba kotisa mu politique yaku ya kindoki. Voilà. Kadi ba kembi vo. Nzambi ba kembi vo kulendi kale nzambi zankakaye monoko. Kansingeye wena nzambi zole. Wena les Tibétains. Et puis on a une Zambiaku Kabila Joseph donc tolobi na yo boye lususu pour comprendre na kozonga lisu na Kikongo tolobi na yo comprendre déjà que moto wana ozoko linga okota ekotumba yo ozali naïf keze naïf ngeyizole sala nzila ye Rwandais yandika kena ye amitié na muntu ko wavonda bantu barundi na Congo bingi bakavonda na bunda Congo kakuna yensoni ko voilà baturi bantu bena ba Congo bena muboloko mudiamude mbongo zueta dia kansi ngeye kawiti do bakusa okay unu kia kitutakulela ebu vokanga nuwa vokuzole kota mukisuko Mwanda Nsemi kanga nuwa mukisu wetamona kayena population tia twamvula ko kadi zulu de tiduma buna teta kuluengisa message tata kuvana nanga bankaka ko bazeyiko memonosi bakunzaya metata kuvana mu ruzito la lonsono kanga nuwa yevutuka bonso wakadi la muntete kadi bantu bakulanda kansi unu kyaki weka yensudi ya tufi yeka yako donc tetakuvana avertissement Mwana Nsemi voilà zeivo nanga bakusi yatomawa karibu kawiruko sitokubakisa bonso bwenina mukingolo bonso bwenina kadi ngewe takambavo ngeye una mukulu wa moyo beto bakulu batusisa voilà bakulu batusisa kakwena nkulu wa moyo ko o mukulu wa moyo nkatu wena un usurpateur voilà zolele tout le désordre dans le Congo division ya kala mais nous sommes indivisibles ingeta voilà. Merci Mingi, merci beaucoup bon Papa Nkusu bakoko mpadi bakoko tuna Congo ba bazaka na kata Assemblée nationale et puis Papa Kiangana représentant église Kimbangisa apôtre biso nde toza bakoko tu bana bilaka ba oto tamla na kombo ya Kimbangu ana diaspora to sangani question na biso ezali boye ndenge bakaboli Congo na 26 provinces bino nde bozala boyebi bien que 26 provinces on appelle comme 26 pays mais bon garder silence mutu moko atelemeli yango te et mutu oyo babengi kombo la Mwanda Nsemi à se permettre à sepeli na kokabala ya Congo bolobi eloko te toujours na zozonga na bino Papa Nkusu bolobi eloko te pona ba Congo ekabwani te ukoma nga na mama Congo bakoko na ba uta bandundu ngai na liboso na chaba koko na biso bakoko na biso uta na Bazaire Kimbangu abundaki pona bokangani ya baindo nyonso
bakimpa vita bakufa mpo na likambo wana bakimbangu balumumba bakabila le père oyo baza barévolutionnaire bakufa mpo na likambo wana me bino lelo makambo wana nyonso ezopanzanaka boye bovandi nye bozolobela oyo te nzungu ya kongo eza na maboko na bino voilà biso bana bilaka tu oyo tozali awa oyo totambola na bakombo na bino ya kimbangu mpe ya bakoko tolingi dialogue te tolingi changement na Congo te so totali kote ya révolutionnaire bilaka ezali 5e révolution so totali kombo kote ya baprésident 2000 bana mvuluzi oyo bazali ba 5e alors biso tolingi changement na Congo botika Kabila kende aza mwana bilaka te so azalaki mwana bilaka mbela kwa kozala na bamilliard wana na compte na ye te pendant que bana ya Congo baza kokufa donc Kabila aza mwana bilaka te azali 4e président te biso tozela 5e oyo misapi 5 kokoka batiela biso wana akumba Congo achange Congo tolingi su Congo ya bégoïsme te pouvoir elongi na mwana Kabila ekomi mpa ya mwana ya Kabila elongo mpa ya mwana pa Tshisekedi ekomi mpa ya mwana Tshisekedi biso tu toa bana Congo wana biso tu tozala droit nango tosepela mpe na barichesse nango me bino nyonso oyo natangi kombo bino boza kosepela peuple azokufa nzala alors yango na sengi nano papa nkusu tolingi koyoka réponse na bino bosala quelque chose biso torespectaka bino totombolaka lokumu na bino awa na kati ya diaspora matondo bakoko ingeta. Ok Matondo, merci Maman Congo. Vraiment na remercier maman na biso patila basolo ya sika na ndenge ke a permettre quand même na lobana micro na yawa vraiment na éclairci moi le moins muke pourquoi biso to ya to aller contre dialogue mais siko avant na loba contre dialogue na ngina lobana bato bazali pour dialogue bon na kanisi so total bien na kati ya Congo jour ya le 19 le 20 le 21 bana kin babundaki pona loi ya constitution o balinga ba changer ezalaki na dialogue te. Parce que ceux qui balandent qui vont le dialogue, dans cette constitution, là, ils vont changer au gars. Mais le fait que les éléments qui pour le Congo, c'est que les dialogue, c'est pour dialogue, ils ont mis sur le boulot. Mais les éléments qui le 19, le 20, le 21, donc Babunda qui pour la loi, le gouvernement Congo a coquille pour bouger la constitution. Il est tapé dans le Congo. Est-ce que Wana, Natunabino, nous avons besoin de une réponse? Est-ce que c'est sur dialogue ou bien c'est qui pour la Banamboka Batombokaki? Donc, ce qui veut dire Ingeta. Yango to lobiga do bana mwa boy dialogue. Ya chichisa ko lekisa batu. Olekisi chimsa kei. Olekisi bambi balukuna. Na minito baza alagoni. Tuyebite so ba olamuka obe ba obika. Tala ya chichi ko ma mokolo kende na yo moko. Olingo lekisa bala mike. Eza bongo te. Donc dialogue ezali zelate o bana Congo ba ko réussir. Donc étranger to ko bana na un dialogue te. Donc ça la dialogue, biso na biso ba congolais, ndé to va tout ça la dialogue parce que le 19, le 20, le 21, et ça la dialogue té. Ceux qui ba gagner na dialogue, nous la constitution ba ngaba changer ngo. Na kanisi bobo sani bana mobutu ba dialogue bonne salama. To ko bana continuer ka dialogue ti lelo, to lembi pe makambo ya dialogue to lobela ngo mingi. To na tina ngo té. Yango moni ba congolais ba telemi awa ba manifester parce que tous on a besoin de dialogue té. Ingeta, merci. Ok, merci na ndeko na biso. Auti moko nini? Ngana Allemagne, ngana sa Allemagne Bundes. Jise makuita to sola mingi mama mona ngate. Okomo tu nanga komo nanga lelo. Ah bon, on y doit bailler ba komo no. Bon, ezala ngo normal. Na sepeli trop ndenge ke to kutani lelo face à face parce que to mona ngana babilili, mama pati la zibili la panzi kuna, jisatindi. Maman na biso makongo akamati omoni apanzi le biso yoka to bundila Congo tozanga apona Congo eza ba congolais Congo eza mungwande te muluba te muyaka te ni te congolais parce que soki totie biloko na sikoyo tokoteka Congo po toteki yango namu alors totelema ingeta. Ok, Matondo mingi na bino. Ngai komo na ngai Mama Zura. Na ye na manifestation oyo mpona koparticipe mpona koconscientiser bandeko na ngai oyo baza kolala. Mboka ezalaka na prix te. Mboka basomi batekaka yango te. Mboka na biso lelo eza kokende. Barwandais baza koseka. Na manifestation bitumba euti kobima awa. Congolais na Congolais bazoboma
bomana eza mawa bana mboka bakomi ko bomana pona ba Rwandais bazoseka biso bazomona biso bazoba mboka eza kokende pona ba miette biloko na bino moko bazopesa bino ba miette longonya na ba mama nyonso bayaki longonya na ba mama bazali awa po batelemi ba comprendre batelemi bitumba oyo mabeleza na talote ba mama ba kolala bongi oyo ba kovana ndako na ba feti héritage nini tokotika bana biso héritage nini tokotika bana lobby po bakoko na so babundaki ba papa na so babundaki kino lelo po biso lelo tozala ini Kongo na tozabo moko po bakoko na so babundaki lelo tokomi kokabwana ba mama bolali biso batobota bana biso batobota botelema ba mama boko sala ba muziki ba feti bozo mona mboka ezokende bozo sala lelo kote eza mawa Congolais komi kobunda mpona Rwanda zo enjoy azo sepela mboka eza na talo te eza na prix te botelema bolamuka bamama mboka ezokende malembe mboka ezokende bazoteka mboka ezokende soki leo tozangi mboka tokozala na place moko ta kokende mboka eza ya biso te toza bapaya lobi tokozonga na mboka na biso héritage ni tokotikela bamama bokanisa ingeta kaka mingi akoloba te nasepeli na bamama nyonso bayaki longonya na bamama oyo bayaki bafungoli miso bino mpe bovai na ndako botelema bofungola miso po Kongo tozaka na mama moko Kongo ezali mama ye azali mama na biso Kongo tokokende partout tokozonga kaka na mboka pa ya mama toza na esika kokende te botelema bandeko na nga tobunda bakoki kozwa biso mboka te eza mawa po tobundi mingi totiaki motema pa ya papa na biso lelo papa na biso adecevoir biso eza mawa tobomi nzoto tobundi panda combien de temps yango tozobunda toume na kobunda mpe mingi bazotika biso bazokende na komba oyo bakombata bakufi ebele na komba oyo toza na posa tozonga mabele na biso toza na posa torécupere mabele wana eza ya bakoko na biso bakolo mabele eza bakongolais botika kobunda botika koboma na bino botika koteka mboka eza mawa bozo bamiete wana bazozwa bakoboma bino na barwandais ntango bozozwa bamiete wana bazopesa bino mpo eza mabele na bino eza mbongo na bino yango bazopesela bino bamiete mike me bakoboma bino bakosilisa bino nyonso babalisi bino barwandais pamba te bazokontrole bino biso lokwa toza na Europe biso toza na étranger tokotika te tina suka ya souffle na biso tokobunda mpona mabele wana eza ya bakoko na biso tokotika yango te barwandais bakolonga te toza balongi na fumuki mbangu toza balongi ingeta délégation Hollande yango yeye alors baénergumène baaventurier na bato ya lukuta oyo baliaki mbongo ya Kalef bakanelaki bato bakanisaki matongo ezali beyaka mwenga meza lukuta biso bakrokwa luozi toye oyo akotia tembe tokolakisa eke biso nde bakolo Kongo toye lokola mibali ndenge bayaka oyo alingi dialogue na ndako na ye na mwasi na ye na bana na ye ingeta lelo peuple congolais napesi bino lisusu mbote bana kini toute les communautés congolais napesi bino lisusu mbote ezaka nga lisusu molobeli na bino mpe moyembeli na bino Sekoko Madera lelo ezalaki grand jour le journal lelo ezalaki mpona enterrement ya Tshisekedi wa Mulumba tokundi ye donc IDPS esili parce qu'on peut pas jouer avec Kamamabele bango bazozwa bambongo na bango na bango osoma bandako na bango tous les 24 zones ya Kisasa baza na bango na babasi na bango bango baotala kaka vi na bango nazo comprendre te groupe moko baluba bazokanisa kaka Congo eza mpona bango donc bango fo baloba likambo moko ok omoni kaka ndenge toali ya biso totombolaki ye Tshisekedi biso mutu tokitisi ye lisusu po eza ndenge wana eza yango kita mata tozobunda mpona mabele tozobunda mpona parti moko te tobundi mpona pariko te tobundi mpona LMC te tobundi mpona mabele donc ingeta lelo ezalaki victoire po bamenase biso me omoni ndenge Tshisekedi alinga bumisa chimsa akuwa ye mutu abandaki koniata biso tomoni bakamera ezali aye alinga meka babeti ye kutu babeteka peti moko moke mutu abeteka double akwei kao botika koloba bokobomisa bato rex yo soko osalaki erreur onoko
regretter. Oyoki. Donc c'est bon quoi. Masola Sika. Oza site na biso Masola Sika. Bilomo na le baza plus petit na ngai. Oza combattant un petit peu. www Masola Sika. Donc yango wana quoi. Donc na pesi bino Ingeta. En tout cas, journal lelo, et ça qui journée qui toko. Pour battre dialogue, balobaki na biso ke. Mukolo tokendaki na 144, balobi na biso tozalaki mukie. Mais lelo oyo tobengani touti bamboka na bamboka. Donc peuple elakisi ke boy dialogue glissement. Donc toboyi na biso glissement, soki bato baboyi glissement. Donc botika bango. Bongo bino bolingi kaka biso to glisser bana bino. Mboka ezo souffrir. Bato bazolia basi na kisasa bazobota. Soki aboti mwana azala mbongo na l'hôpital te, ale bazwi bakitie na se, oyo azoya kobota ale batie suna mbetu. Toko vivre quand même ndenge wana te. Mai ezaka te, courant te, hôpital ezali. Eloko monte classe bana batanga te, mbana nazotala bango bazotanga ben. Ba mayele te po nini? Pour glissement. Azoko koloba français te yo mona be baba bato akala bazaki so bazotanga batata biso batanga biso na otanga tozotanga totangi toyebi koloba français tina suka bana lelo bazotanga bayebi koloba français te bilo mona normal et anormalité na minute oyo ndenge zawana biso ndenge tozana biso to boyi na biso dialogue tala bata dialogue bayawa omoni makambo yango bato ebele boyo yoye o nga na boyi dialogue ona meka alinga kufa tala ne mabete na sepeli po nzamba pesi biso makasi donc zela na sepeli nzamba pesi biso makasi journal lelo na nzamba pesi biso makasi totelemi nzamba kotika biso te ingeta dikamne obotela nga micro bo ba poser question na findela yo na poser ba question ba maman touti komona mobulu moko uti kobeta ma awawa bazwi ndeko na biso tati oyo alobaki basisa batu carrière bazwi chimisi oyo alobaki basisa batu carrière bazwi coordinateur na biso babi balukuna batoboli bango liso abomi bango pourquoi mama loba alors na oyo balobaki coordinateur nalobi oyo balobaki balobi oyo balobaki te yo kolinga kwambruyenga trop vie oyo bino balobaki aza yebisa lingala te vie bino so bakotila mikro balandaka bino te colonel ezeti akoti oniaka bobebisamaka nalobi bien oyo balobaki coordinateur bon bino mo bomoni kaka ndenge mupepeza makasi bespo bato eza monte ingeta tona kata bacolère donc awa donc irex soko ayaki enga ozala mbama mingi mpo na ye ata kutu ye maître dona soko ayaki abanga babeta ye ocomprendre oyo eza makambo aki maître te oyo eza makambo ya batribalisme te oyo eza makambo mabele oyo azobundela ngo mpo na mutu ngai nazalanga Tshisekedi te naza mpe kolabo te naza mpe nite ngai naza congolais oyo azobundela mboka na ye donc eza mobulu kwa loba na donc nga mpe nde nayali awa journal lelo mwana mobali wana oyo babeti awa nayebi ata kombo na ye soki chims garso wana kombo na ye chims aye na mali claire bango mibale batelemi bakomi papier bango naka pinga balobi oyo baza pour dialogue tala bato misatu contre 1000 personnes baye awa o bango balingi dialogue bango biso balingi mwa mbala alinga kufa babeti ye moko alinga kufa o dialogue babeti ye biso nanga toyali awa donc toboyi na biso dialogue journal lelo toyaki kokunda tokundi Tshisekedi tokundi mama Marthe tokundi Chilombo tokundi Kabila bango misato na ba dialogue na bango tokundi bango totie bango na cercueil tokundi bango donc journal lelo biso ndo toyali awa donc journal lelo to réussir donc makambo na biso bana kini botelema botika te ba glissement kota te botelema bobundela mboka na bino monguna kokima ingeta topasala te toapela soulèvement populaire vitesse nasalaka na nko toana soulèvement populaire
toana soulèvement populaire toana ngo na kini donc ndenge yali abana kini botelema banguna bakokima biso tozotelema boko bino botelema pe poni tande bokondi tande bozana nzala tande bilamba zangi bozana place ya kolala te bozotambola bokomi bakuluna na ntango akala bakuluna bayalaki te na ntango mobutu toboyi te bino bolobaka boboya mobutu me na ntango mobutu batifere bazali koya na poto me lelo oyo batifere bayaka te mpo monguna azwi biloko nyonso atekeli baétranger biso tokomi ozanga toya na eloko te bana kini botelema soulèvement populaire eyali botelema toza na bino ini tokotindela bino bosabo bobomba bamabanga lokola pe ingeta kaka apeti nanga VIP oviolaki mama Congo aviolaki mama Congo Lex aviolaki mama Congo Lex aviolaki mama Congo tokotelemela yo Rex mama tokotika yo te osekali ndeko na biso okosuka okosuka Rex aviolaki mama Congo Rex Moyibi Rex Moyibi Congo Rexi, Kabila zozela yo Rexi, Kisekedi Moyibi, Moyibi, Kisekedi Kolaboe, Kisekedi Kolaboe, Kisekedi Kolaboe. Ok, merci maman. Merci. Mama nyo mikunga lwetiwa unu yi mikunga kibeni mekiedika mono kimwesa ni tuntoniko nzambia moyo ya nizolanga baleke bakukendela mukiese yimuluzi tu lubika mikunga memantoni elule mokeno yambula mikunga myaluvunu bamama lule mokeku yelubika mikunga myemyantoni batata luza uleno ya mikunga minyumpangi dala kumwesani tuntoniko nzambia moyo yanizolanga baleke bakukendela mukiesi yimuluzi tonino nyo mikunga lwetiwa unu yi mikunga kibeni myakiedika yaman yekumwesani tuntoniko nzambia moyo yanizolanga baleke bakukendela mukiese yimuluzi tu myaluvunu bamama lule mokeno yambula mikunga myemyansoni batata lule mokeku lupika mikunga myaluvunu baleke luza uleno ya mikunga minyumpangi uno kimwesani tuntsonikodemo nzambia moyo yanizolanga baleke bakukendela mukiesi mama myo mikunga lwetiwa unu yi mikunga kibeni myakiedika mono kimwesani tuntoniko nzambia moyo yanizolanga baleke bakukendela mukiese yimuluzi tu This is reggae music movement of
Asia people. Wege ina Congo.